Lui, le banc. En tout cas, mes condoléances dans la maison mère. Donc, Monique Production Olivier. On a bien Olivier. Un grand producteur à Bandi Marmandoule. Vraiment, Bana Boumouana, Bana Kala. On a écouté une aïe qui est là, qui est là, dans la Nakin. À côté, on a une répétition dans la 99, dans le bien. 99. À côté, on a une répétition dans la mais. Nazaki, pendant moi, moi, nous avons des prêtres. Et puis, à ce moment-là, nous avons Kauka. Comment la Kauka, à faire la Kauka, donc ma solo, donc Yangwana. Donc mes condoléances dans la maison mère, vraiment la famille, il y a musique à Congo, quoi. Vraiment. Ok. Merci à toi, Boutalombe, grand restaurant. Boutalombe, il paye, donc, Jean-Flix, le bel est le combat. Boutalombe, il y a Massalanga aussi. Boutalombe, il y a Sango. Alors, affaire, idéologie, on a affaire. C'est la deuxième version. Deuxième version, avec la Saint-Jean. Congo, Glodidia Sika, la mignonne, la mignonne, Tracy Mbelenga Pro, Tracy Mbelenga Pro, Kata. Ndeko mama, tala lelo koma na problème ebele, okokaka lisusu kosepelisa pe papa te. Koyoka soni te, benga merveille ba solution, po azali na ba réponse nyonso ya mituna na yo. Merveille ba solution azali na Suisse, mpona kopesa bino solution na ba problème nyonso. Yo tokisa bino na ba problème na foyer na yo, ozali na hémorroïde, éjaculation précoce, merveille la solution. tout ce belanda mundam. Oh, on a déjà vu la masse de 6. Ali le zo kena ngo bomanga. Le ko nyanga sanga mitata yo moko. Te uzinga di pa pistolet. Le ko nyanga notice. Ba contre indication izate. Oh, ce que yo mena ka bloka mabe. Yalo oui. Nazo zelo na 4 landa ngai. Olukaki yango au 600. Tanga ta posologie. Tu vois ya podium. Allez, ici? Non, non, pas quand on a attaqué na soko na kabila mbaya kanga makana. Ayo moko vraiment. Hein? Ah, solution de Jésus mat. Solution yango. Maxi Bio Café, ndeni ni lisusu. Maxi Bio Café ezo sala makambo ebele na nzoto ya moto. Fungola nga mémoire. C'est notre traité faiblesse sexuelle, hémorroïde. OK. La solution la soir. Tomate Napoléon. Bongo kokate. Non talo kutu. Maxi Bio Café. Nasombaka mwana. Maxi Bio Café. Et bongisi bala nanga. Bien à dire. Podium Napoléon. Pakaluya zomi mwana. Maxi Bio Café à base de plantes. Essentiel ça, maladie belé les autos. Tension hémorroïde. Lui le banc. Voilà. Votre humble serviteur Jean-Flix, c'est ça l'homme de Manga Danger. Château Rouge, place de Dieu comme musique, avant de sa idéologie Penkunga. Alors, on a mystique qui a formé des lampes, Yeyo, Fredika, pour la Yembi Bongo original, Tata Katanga. Mona évité. Auquel on est moi. On a la paix si bonne. Alors, c'est comme message de la carte. Matière, ça dit que non, tu le vis bien que non. Papa et maman sont dans la chambre. Papa le bien maman. Pour la province, mon Congo Tokende, tourisme. Katanga original. Maman le papa ou mena la lingi Katanga. Amona Katanga, amona para Kundelungu, amona para Upemba, amona site de l'Enfoy, amona para dans les réserves de la Manika. Avant d'évoluer, moi à Capella, dans mes micro à Jean-Flix, toujours tout beau, c'est une Kinshasa wana, Tracy Mbelenga Pro. Naoko Kate,
nazala la le Jean-Flix basasala na Paris le musika sika libaya le héritier mvuki na la crèche le Chic banakini na kola le bon alors ok merci de se parler à trop Fodika tobeta kati ya bien oza na moi sortir dans mon plan c'est pour quand parce na biso que non lelo nde na vandi tokutani bona Château Rouge na ye poto utara producteur moi munene poto signer contrat ye muta ko diriger masolo yango okozala pe témoin mais par rapport à masolo to yoka bakena kini penda na poto ba producteur na société te ba producteur bazali au monde na lelo grand prêtre ba producteur bana masolo production na kata mikili ya congolais azongeli masolo to otanga kombo te mais ba omone kaka na le to chalinzaka ok étant donné musicien dans Kinshasa maison mère ba autour de perdre bongo moni production moi message par rapport à mouvement na wenge musique à maison mère en Fodika par rapport il y a orchestre aux autres orchestre mais d'accord masolo accompagnement mais yo moko yaka na kini bapeti bazemo baliti katanga merci à toi Moutalombe grand restaurant Moutalombe pe yeyo donc zibozi bana ya photo Jean-Flix lobele lokomba moko Moutalombe yoka yeyo masalanga bozi Moutalombe yeyo yoka na Kinshasa yeyo akenda sango alors affaire na idéologie on a affaire c'est la deuxième version tu n'as pas qu'elle est la kinana 99 na kin aya ko tala na répétition na 99 na lobi bien 99 aya ko tala na répétition na mais nazaki penda moi ndengwa na mais nzoka nde prêtre puis aza mwana quartier na biso mwana kauka comment na kauka akufeli na kauka donc masolo donc yangwana donc mes condoléances na maison mère vraiment la famille ya musique à Congo quoi vraiment ok Fodika par rapport il y a orchestre aux autres orchestre mais d'accord masolo accompagnement mais yo moko yaka na kini bapeti bazemo baliti katanga merci à toi Moutalombe grand restaurant Moutalombe pe yeyo donc zibozi bana ya photo Jean-Flix lobele lokomba moko Moutalombe yoka yeyo masalanga bozi Moutalombe yeyo yoka na Kinshasa yeyo akenda sango alors affaire na idéologie on a affaire c'est la deuxième version la Saint-Georges la musique par rapport à côté d'ailleurs bana côté la deuxième version alors ouverture dans c'est pour quand dimanche alors équipe il y a Congo Elengi ya Congo avec Tracy Melenga Pro donc on allons pour Tchao hier Jean-Flix basasala donc quatre fois grand prêtre grand journaliste na Katakine nous avons boy c'est qu'on a Paris napesi mbote na bana to ya Cambodge bana matonge napesi jus d'orange mbote napesi bien na Santa Fe de monokai bambra mbote napesi héritier mvuki na bana Victor ya Dream Team Band ba Moussa ba petit na psala msuna nani Moussa na petit Himalaya napesi ba mbote ba petit na princesse napesi ba mbote Arlette donc la 16 même 16 quoi Arlette 16 napesi ba mbote musika sika na temps quoi bana poto Jean-Flix na mboka na bino na iga ko beta matu na cadre ya idéologie ton rôle de gagner moi inaperçu yango to leki moi tourner moi émission pour na kolakisa bino que to ali na kata mboka alors na pesi mbote pa ya Blaise Toron pa moi na poto moninga ya famille ba sasa grand propre to possibilité Nancy ba sasa na poto love malete et puis tout artiste danger Elengi ya Congo Glody Diasika la mignonne la mignonne Tracy Melenga Pro Tracy Melenga Pro kata ndeko mama tala lelo komala baproblème ebele okokaka lisusu kosepelisa mpe papa te koyoka soni te belenga merve basolution mpo azali na bareponse nyonso ya mituna na yo merve basolution azali na Suisse mpona kopesa bino solution na baproblème nyonso yo totisa bino na baproblème na foye na yo ozali na hémorroïde éjaculation précoce merve basolution tosepela ndamu
ozola teje bilamba esi to 6 alili ozokende nango koboma ngai elokuninyongesanga mitata yo moko te ozwingaki pa epistolie elokuniesanga notice bacontre indication eza te soki yomelaka biloko ya mabe ya lowi nazozelo na kati landa ngai olukaki yango osisa ntango ata posologie ti libo ya podium jamais alekisi nono bakangamaka takali na sokolaka bilamba ye akangamaka kana yo moko vraiment solution déjà ezwama ti solution yango oyo Maxi Bio Café nde nini lisusu Maxi Bio Café ezosala makambo ebele na nzoto ya moto fungolanga mémoire Notre traité faiblesse sexuelle hémorroïde. Ok. Solution la soir. Tomate Napoléon. Bongo kokate. Non talo kutu. Maxi Bio Café. Nazombaka mwana. Maxi Bio Café. Ebongisi libala nanga. Rien à dire. Podium Napoléon. Pakaluya zomi mwana. Maxi Bio Café à base de plantes. Essentiel ça maladie belé les autos. Tension hémorroïde.